www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu kotika kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto, kembo alege mboyo lele, kembo yo mama alege mboyo lele, tobine la gangolo na ozana, kembo alege mboyo lele, poto na ozana, kembo alege mboyo lele. Bonjour artiste. Bonjour. Vraiment tu es vraiment na place ya les répétitions na bino to monde vraiment musala ezotambo na kimia vraiment message nous ani. Bon message ezali to c'est un na bande konyo soto yo na ba biso na wa biso na nte que surtout beta ba concert to sala constamment c'est plus ba étranger les ba ya mingi de ba ko ma mbo mo banso ba congolais ba belé me bazala penzate donc so bazo landa biso pe na ba concert to sepela mingi. Pour nous programme il suffit à na page Facebook na biso Jupiter Request programme nous sauter za na ngwana soki bozo ya pe na ba concert na biso bino bo mo kande to répéter tozo bongama déjà et osala bien mingi pour ça la moi plaisir mingi que bo beta mo pe ba compatriote na bino bazali c'est intéressant vraiment to peut-être no mo muki est-ce que répétition na bino bo travailler ka ils sont gratuits bien payant. Et alors fait-le. Il a refait. Pourquoi? C'est un lingal au fait. Et en refait le tofu tate. C'est que moi dédicace pour tout. Bon dédicace na pesika ba dunia to ba binga mbote na momi na ngana linga mingi ani katai esili. Merci beaucoup. OK merci. Non non ya ko mozo yemba mozo beta kita. Ba non ya po tu na kuda. Nga d'abord nga komona nga Eric Malumalu. Naza guitariste, maintenant ça la fait ba cœur voilà. Ça fait ba cœur. Donc ça to yemba donc ça la ranyo. Quand ngam na yemba te biso no to yemba maintenant na ça la lead te. Na ça la ba au jeu de chorale voilà, son rôle ba cœur. Merci beaucoup. OK. Donc quand nous moment na ba lui poto na poto toujours ekiti. Donc na lié à répétition artiste Jupiter. Balobi artiste Jupiter oh ça la fierté na République démocratique du Congo. Donc toza awa Binomoro Moni, chanson Kande Betami, donc pas de commentaires. Bonjour artiste. Bonjour Massa. Ouais, tu es vraiment dans les répétitions, tu es vraiment Moussala. Message de Rosalani. Message de Zara qui est au Sala Moussala, poto se pelisa. Premièrement, Mokili Mobimba, Pembo Canabiso, donc toza quoi. Toza penda, toza quoi évoluer quoi, n'engue sengeli en fait. Mais tu as tout le monde, répétition, on a répéter, on a payé, on a gratuit. Pour tout le monde, donc, moi, tellement que libanda, porte, y'a tu éviter sur les années. Les alango gratuit, mais ils ont qui tirent en boca, tozol, tu biso que tu as posé un débat, tu vas quoi, prendre nouveau son quoi. Donc, ils ont gratuit, ce que lundi. Mercredi, vendredi, on recoute à biso répéter pas ya papi. Donc ils ont gratuit, ba déranger à motute, moi bière na yo, moi coca na yo vandi, quand ndenge zalaka quoi. Mais tu occupé qui est bozo kendeli sous karabino. Bon makamwana balobaka ke sanza même bulu quoi. Pour makamwana donc ils ont makamoko boy do ndenge bandaki ndenge ba aussi ça quoi. Donc tozo mataka la te kane tozo matapo disque uti ko bima quoi. Un moment vraiment disque ça la makambo nango na poto partout mokili mobimba kitoko. Surtout bozo ke des pays ni. Turo to banda nanu na Londres. To banda ba côté na si soki na Boston te ba Liverpool. Soto vidéo ana tozongi France to kende Allemagne do eza moi dessiné moulay quoi. Donc bilaka na décembre. Balobi donc tout Oyo France obi to banda Londres France Allemagne ba chapeau ezali ba ile la réunion ezali donc ndenge ezalaka donc nanga moko te salinga nzoto malili parce que musique o bino bozo beta a na République démocratique du Congo non na tikola mo nango te biso to salaka autre musique de recherche donc tozo nule to bulango na ndenge na biso ba master tozuka ba nzembo na biso pendaka ya bokoko na biso mais to pesa ngo dimension moko internationale quoi. Donc yango wana kaka kisi yango wana do toyebi kolamba yango zo kwesi aya ekoti mwanguba ekoti mwambisi donc eza suka na repas tout bambunda ba webisa suka na repas wa openda donc
cuisine au kwesi. Ouais. Ça va, comme il faut vraiment on a souka il faut tous appeler leader pour leader même ta kangi masolo ta la artiste Jupiter. Donc il va lobby awa na kini awa ce qui était même appelé. Le to benga rebelle. Général rebelle. Général rebelle. Rebelle. Il est Mikolo rebelle. Ça va moi donc dédicace na bateau sur moi dédicace na bana poto donc pour ça bana poto bana mokili mobimba bana Japon. Nico Mundele Nico Mundele mukonza Tokyo masolo tolobaki yango yo banati Congo bamasa bazebele do ba Jonas Bokonji bazade ya bakoto wana do bazebele bana Mombele bana Ngaba Malea do chéri nangaba nanga do bazebele bele do kalate bo sepela donc kalate vraiment donc boza d'ailleurs sepela to mandat kaka totalaka décembre nde tokosala mandat toyeba nini eleki to nini esimbi te donc yango wana kaka nangi naloba kwa. Merci beaucoup kitoko merci toko telesco leader toyoga ye totala leader apanza nteke talaka poto na poto site moko makasi so muntu ye awa na lier répétition site munene do faut kolandaka site po makambo solo information solo izaza bakoto do faut koyebela quoi donc jeune lelo faut la connecter faut aller informer do ba chaîne pende ya biso ba chaîne faut to landa kande yango ya biso moko pe talakaka poto na poto do ya biso moko lemba ngiri mombele ngaba partout faut poto na poto voilà. Oui, voilà donc merci na confiance paix na fidélité au bino vraiment bo mesana ko pesa biso na ndenge bolanda site na bino poto na poto donc émission na bino o bolingaka mingi confirmation show yango ici bandi vraiment na profiter pe na pesa ba mbote na ngai na boss na ngai Lami Dovo balobi Aristote yo azobunda kaka na kini kaka ndenge na mesana lelo susu donc to bombela bino vraiment surprise moko ya munene oyo bosenga biso ya artiste Jupiter vraiment to tamola ki penza donc nakati ya lier répétition na ye vraiment bino moko donc boromone yango ndenge nini artiste Jupiter ayembi ndenge nini artiste Jupiter abini donc na répétition na ye tozane pe awa na résidence na ye biso toza bat mo recherche donc etala kaka poto na poto c'est yango m'a appelé bonjour artiste Jupiter. Bonjour. Vraiment tu es lisusu koluka yo parce que toza ki mo dérangement à partir à site internet na biso poto na poto non il faut bo le artiste Jupiter na lier répétition na ye ya mo to ki na lier répétition ici qu'il faut surtout côté sur la résidence poto sur ce moment moké. Bon oui ndeka bok monaki na normal quoi. Mais na ngana rectifier loko moko lobi wana résidence na ngai ngaza na résidence te ya ne pas papa na ngata mokolo ndako nde wana père na ngai nga na palete artiste yo sikoyo olobaka vérité bien sûr po eza bien parce que artiste belé awa na République démocratique du Congo balingi lokuta mingi vantar mingi mais yo oza vantar te oza complexé pété olobaka no vérité ke awa eza résidence ya papa sikoyo yo kendaka bapote belé siko pona nini te ke moi résidence no moko boye bakotala fier na résidence ya papa oyo aboti yo. Oui, bi makama ba résidence, makama vie privée à moto. Etali kaye na ye moko na famille na ye. Etali te que ceux qui peut-être na zo tonga banda kuna ya la télévision lo bakena tongi ndako. Ça c'est pas le problème batu ba vie privée na ngai. Et le est très important batu ba yuko yeba, eli musala ngalo sala musique on a zo apporter souffle nouveau na zo apporter na public et surtout pour na Congo à niveau extérieur. C'est ça qui est important. C'est tout ce qui est matériel, banani, ça c'est que pas joindre présentement bien tonga ki to yeba toyoka kiso artiste Jupiter azo voyager mais quand aussi biso artiste Jupiter auti ko voyager kaka la mingi te azongi azu sous contrat sous ya voyage ba misi na biso awa ya Congo awa ba voyager sous souti ba kena sous potote mais yo artiste Jupiter au voyage aka parce que eza nini donc moi débat oyo donc to sala ki moi débat on na batu ba benga ki biso awa ba artiste oyo umsusu kuna ba beta kuna na kin ba voyager sous souti mais ye azo voyager secret eza nini donc to yeba. Mais secret zaka moko tanangai. Eza tanayo. Tananga na ba commentaire zaka tanangai. Nazo voyager parce que c'est mon temps. Comme soupe ko zala ba musupe ba voyager. Mokilali tour à tour. Ce qui est comme tour à moninga beta maboko. Donc ba on voyager to beta maboko. Donc voilà mokilali ça est cercle vicieux. Le kola ya tananga ba beta na maboko. Artiste Jupiter tour zo kene mboka ni poto ka ki to tambo pe na mboka belé. La tambolaka monde entier. La pesaka mboka te, mais la tambolaka monde entier parce que mon anga Jupiter na za planète na tambolaka monde entier.
Afrique, Europe, Amérique, Océanie, Asie. Voilà. Mais artiste et Jupiter va te déranger, il peut trop. Si tu artiste et Jupiter, tu as tout pour toi, banda musique n'est quand. Ah bon, ils ont makila. La banda depuis bon mois dans la Koloba. Ajinin. Oui, ndenge moi na to bandaka ko traiter on a koli na komi na baage moko un peu avancé après ba recherche na ngai mais premier groupe auto salaka na ba master et là en 1983 et là qui bongo folk mais en fait na kutaka groupe déjà bana existé comme on a Famous Black après to ko combo changer comme bongo folk après to biso tout comme wana mais ti comme okwes ba master ba tikelingai mouvement et comme Jupiter et au Quest international donc na banda nanga kala na muta kala na ma musique c'est que ba ça non na ti lelo donc banda ba tikelo donc mouvement bon ba tika na ba musique ba tika yo continuer na yo na bon poto mutu mutake na chemin na bon ba kende ba poto ba poto ba kebo mutu mutako luka vina ba biso ke na biso to monique rien ne peut marcher même en Congo biso ke na biso ngabi moi je reste je vais me battre donc na ko passo la pena libanga na passo le pilibanga. Vraiment artiste Jupiter par rapport à ba chanson ndenge toki ba chanson na yo eza différent na ba chanson oyo ya biso a République démocratique du Congo créer un ndenge nini poto yo ki ba biloko ba chanson moko na kati wana donc oyo etikala ko sala na nuté o créer un ndenge nini en fait na plus la musique sur la musique traditionnelle ya Congo parce que Congo mboka na biso ezali na plus de 450 ethnies et chaque ethnie eza na sous-ethnie nango et chaque ethnie na sous-ethnie nango eza na musique na yango eza na culture na yango bon le temps ngala zuti na poto na papa na ngao memainga na poto aka diplomate yemta memainga temps na uti na poto na yokuta mbonda na chambre mbonda koko nanga tikelanga pa koko nanga ka guérisseuse tango pe na ka mwana mkia manga pe na ba cérémonie wana na bani ko puiser na musique traditionnelle mais na kola na musique ya kuna ya poto la musique ba James Brown ba Jackson 5 ba Boniem ba nabi Michael Jackson te nabi Jackson 5 ok bon ba musique wana ba Rolling Stone ba Beatles ba musique wana ba Claude François et kotaka ngai mais tant na Congo vers les années 80 tant on découvrir musique traditionnelle ba musique wana tout na kaka na poto to na ka mwana mukie na yo la musique traditionnelle en mboka na biso mais sauf que na mboka na biso elle a qui na état brut alors le ba on de ba musique na biso bon ya on monique na sonorité na zoka kuna na bomwana na o na ko découvrir na musique à Congo la musique na biso ya mboka na biso na sangisi yango ya on epesi le nouveau son de Kinshasa. Le nouveau son de Kinshasa. Mais bah ici ce artiste Jupiter, tout le monde a un musicien mibali. Pourquoi pas super danseuse, ati bango pour avoir jarana bango pour danseuse puis ça la moi donc moi le kito quoi. Ndimité parce que Olanda makam nangate. So Olanda makam non ngomla na kenaka na basi pe na poto pe bazongaka. Naza na batonyo surtout. Groupe nangeza na 14 personnes, dika ko moni wana te bata 14 naza na section cuivre, na section percussion, naza na ba fille ba choriste ba nini. Mais na ka buter na premier ma budget. Pour na voyager na ba 14 personnes tout na poto et simba te passer budget comme à costaud. Alors ba bisa nga bino pona moi reste na groupe amuke, on a OK na ba on na change à hein. Mais ce qu'on a ba année 2011 2012 au moins na moi simo kala na 4 to bane OK na mais na ko tikaye parce que ko zemi moi na kenya la kité ya wana tika ki mais ceux qui après plus tard ceux qui na fanisi makamalamu na ko tambwa na misela nga tout 14 tout na boloke na mona poto ouais artiste Jupiter combo ya groupe ya mouvement zarani Okwes ilungu la kisani Damaz na Kimbunda Damaz bilo olia ko pourquoi mais parce que musique nanga ils ont connu batutu balia kango quoi et ça tant on a betaka et la que moto te batu nyonso tu bakolia Damaz wana on a che Okwes Damaz international pour na batu nyonso tu balia comprendre que so bi Damaz mais tout le monde peut album ils ont marché na pote zo beta ma déjà partout parce que là on y a sigé sous ou ko bima après album ouais peut-être vous allez boula cimetière boula cimetière mais ce que makamtu sala do soka wapi
Donc non ça wana na nengo beta album aussi li kaka bongo donc robeta so album teti donc mukolo nzambe ya kobenga yo. Ngai moko na nzambe obenga sunde. Te yo olobi ko nzambe. Nzambe na biso awa te na nzambe musique na nzambe to moni nzambe na nga d'abord ya ye moni nzambe na nga ça nzambe na nga ye yo nga pe na nzambe na ndenge na ngai donc parce que na za conscient obi nzambe zani ya conscience ezate passé na tambola mokili nyonso na mata likolo na bavio ndenge na mona na nga nzambe likolo te. Alors, on comprend que Nzambe a li conscience nanga bongo nanga na kati o ndo makamtu nazo réfléchir il faut na sala makamalamu na zala bien na batu na lula bloka batute na tonga mutute na finga mutute na respecter code ya nature na comme Nzambe. Artiste oui pour na tout bon parce que tout le monde awa na RDC ba mission na biso baso beta ba album pamba akoba mbisi marché single après une année à Missi sous marché single. Parce que quand moi singa ine ngolo bike album au bois qui timukolo donc okufa et quand yango mundi na. Non, il faut comprendre de façon la philosophie na ngai. C'est-à-dire ngai na ko lobate ko ya lobby. Tous ans na temps présent. Le futur ne m'appartient pas. Toujours parler sur le temps présent. Ko ya lobby sur le lobby qui est cimetière. Ba petit bazar wana te ezaka ngala misal bumute ba petit bazar belé na simananga ba petit Jupiter poni bango bako misama nzembo na accompagner bango voilà c'est que yo moko da producteur na bango poto moni ba leader ba producteur ba musicien te ngaza producteur te ngaza artiste musicien na yo moko da la producteur ba musicien na yo ton na ko za la producteur te na ali artiste musicien na za na maison de disque soki paka na ngai na makamna ka nyonso tout na ko canaliser ba petit bazwa na chemin kaka na maison na nga wana. Voilà. Ça va tout appeler moi papa. Tout le matin. Donc balobi poto na poto kangi vraiment donc m'a plein tout ça sous awa na papa et artiste Jupiter oh la bimise na mokili. Bonjour papa. Bonjour. Papa nazaki na posa na tout na mo ya mokie. Artiste Jupiter vraiment azobeta musique mu oyo lelo yo na République démocratique du Congo mise mota ko betango oh lelo yo monde entier bazolanda abanda musique yango mwana mukie ou bien abanda kona kimokolo te abandi na mwana muke tak todo voyager na poto todo oui ezali kaka ya Afrique te mosusu ezali ya mindele soki olandi yango malamu ezali peut-être na monde entier mpo soki olandi disque na ye rythme na yango okoyoka musique ya mindele bazali na kati musique na ye ezali ndenge moko na oyo ya awa te mpo awa ezali babetaka musique ya Congo tonta mosusu ya Afrique mais oyo ye ezali boye te mpo ngai nafani mingi na poto na ye okaka musique ya betaka ta mosusu ya mindele ezali ya kaka ya Afrique pamba te. Vraiment balobi poto na poto yango mte kangi pena ba site nyonso ya monde quoi donc minga kolobeza te toza na artiste Jupiter awa donc yene ndo sala répondre surtout za pour monsieur émission na biso tala maratro donc artiste Jupiter vraiment de comme na so pena na suka donc tozaki na posa to yibo moi message moko ya muke poto kata na biso pour batbalanda donc répétition bon chemin de fer kaka et puis changement de mentalité. Il y a le barangwana. Mais attends, libanga te artiste. Te libanga sur la bena bamio libanga zokiti. So donc na minute oyo vraiment bino moko bomoni ndenge nini tosoli na artiste Jupiter ndenge tosoli na papa ya artiste Jupiter donc tout le monde les a comme surprise moko autour voilà donc merci na bandeko nyonso o bauti kolanda biso na émission na bino boningaka mingi confirmation show na site na bino boningaka mingi poto na poto donc na longola moi chapeau moke na respect respect donc na boss na ngai Lami Dovo balobi site oyo poto na poto da site moko ya black te faut bolanda parce que bon ba news moko ya bien bon donc information moko ya bien oyo ko sala que vraiment ko sala dessus te na site na bino poto na poto vraiment to komi na suka ya émission na biso moi libanga pesa la moi bien
Nabwaki donc Patrick Kimbuta, balobi Patrick Kimbuta, yonom tout ça la rakepona. Donc émission oyo et confirmation show est dans la top quoi. Et nabwaki mon ami personnel MC Avatar et sous nabwaki li sous bébé Believe Kipulu, balobi bébé wana bébé moro ya kitoko, bois noir et fanda. Donc to landana nos répétitions donc artiste Jupiter, to kutani semaine prochaine même heure même chaîne. Au revoir.
Vida que me
ndiongo, pakula kilo pole la ngombo. Kimwezi la teke ndiongo, omaka nukumane ndiongo. Sanakili teke ndiongo, pakula kilo pole la ngombo. Sanakili, kameraki, patepelaki, equipo tika la cara, wataka mimongo. 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 Equipo tika la cara, wataka alors il évite à presque toutes les ridicules. Il y a à boire, il y a à manger, les gars, et surtout de l'ouest, quoi. Eh bien moi, je n'ai rien à foutre. Rien à foutre. De la éternellement, mon gars. La carnet de la paix, la paix. Il y a à boire et à manger comme je vous ai dit tout à l'heure. Eh bien moi, je n'ai rien à foutre. Rien à foutre. Aïe. Mofakumbolo. 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 Mofakumbolo.
www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika la kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. La salle Lovely's vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovely's sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovely's, l'excellence à votre service.